et sous mikolo dans moment ba marche té nasi saide nanga et ba moment ba marche té eza moment ba trouble té eza moment té lolo mutu tabima té et ba magasin fermé boye tout ça la ngomba lebele na mboka oyo et memela biso pe loko moko té yana biso ko passage ya Bible nga mingi na pozonga na Bible. Pour la Bible, c'est la constitution des constitutions. Constitution Mukilo va y changer selon l'intérêt na bango. Mais la Bible reste la même. Où vont des choses, papa? N'engé bande kotolani na ba émission na ba interview na bango, papa. Parce que bande connaît que la fois passée, bah c'est un meeting mo anaka na triomphal. Quelques personnes bazoka ki na oki mamba lorsque basoda ba pour na ke ba panza bango, na li où vont des choses, papa. Parce que bande ko bazoku papa mwana. Et kozala ke bazo bunela mpona mboka Congo ezala sauver to pona ke Martin Fayulu ou comment parce que ba message o tozola na ya ba Mike Mukeba na ba Daniel Safne bazo sidika bani bazo ba ke ezala te Félix il faut alonga ba utiliser ba voix morobo OK ya ba trouble ya kosala ba marche ba nini ozo monter que ça bien que gouvernement est tambola bien nebi que pour le frère Martin au monde wa gâteau ezokende bokonza ngo ba biso que yondo méritaki yondo zalaki élu président tout d'un coup batie mutu mususu. Moi je comprends son émotion, je le comprends, mais asenga kimi ankolo cour constitutionnel et c'est tranché comme na bango mais cour ya nzambe parfois na ne tranché te azongela nzambe wana yepe na ba émission lobi ke bango tout il faut bala na lokolo parce que Félix Ada présidente il faut battre les bala na vérité. Si il s'agit de ça ba marche ba rosal on dirait qu'ali wane rozon ça va ngai na ina lo ba désordre ya ba non la plus exemple moi muke bandi ko ngai ba comment sotin baza ba frère nanga Daniel Safu Mike Mukeba na papa na biso Martin Fayulu baza. Merci bango félicitations ba otiko pona malokola ba honorable député biso tout na mikonza matomoli bango nous bénissons le Seigneur. Merci tout le bac personnellement et sous mikolo dans moment ba marche té nasi saide nanga et ba moment moment ba marche té eza moment ba trouble té eza moment té lolo mutu tabima té et ba magasin fermé boye tout ça la ngomba lebele na mboka oyo et memela biso pe loko moko té. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Mbote na bino nyonso vous allez connecter bozo na biso de partout. Tika ite nzama lola. Amon na bino lola efuta bino bien-aimés dans le Seigneur. Merci na ba o basutena toujours musala oyo basunga biso butu moi. En tout cas là je vois les pasteurs Feza Missi à la bouche autorisée de l'Éternel nanga Mozirique. Na fulo mukwa ya motema bivense de homo depuis Londres. Na maman Gisèle Lukelo motema papa Emmanuel na Boston pe na maman Mami Mbunga motema papa Blaise Mbunga en Suisse, ma sœur Bobette Maria Bobette Mpova l'angolaise depuis Italie Nzamalola à mon nom nyonso Ozo Osala les frères Papi Kongé Nazobim c'est déjà album naé sorti officiel il y a album qui sera sauvé Nangamu ya chant de fond et que le 31 janvier et notre bien-aimé a le Bérotek album te a distribué en gratuit pour la âme et en colo bazala a sauvé frère Papi Kongé Nzamalola mon nom Sylvie Wachini kuna Nangamu ya chant de fond Bonzambe na Bonzambe Lola ezofuta simana to ya koloba ke nzamba boye to croyez wapi na manso azosa la biso lelo na émission il y a lelo rien que la vérité minya resolo les ali bien aimés dans le Seigneur boza toujours connecté na yame bino invité bo sepene makaso ki boyo ki so bo monyo bolo miteme kitara quoi amemela biso toujours implice il s'agit bien de l'homme de Dieu le frère Max Mbena. Shalom papa. Shalom de Calvin, merci une fois de plus pour l'invitation. Shalom na bino bosola na biso bipai na bipai nzambalola akanisa moko moko na bino toaka na télévision te pour na komilakisa pour ba mona biso to pour ne loko songolo paka mais nous venons à chaque fois que toza iloko ko communiquer ko pesa bomoy et surtout nenga ko ba mingi tana moni mboka ezana yiki mboka ezana kumba ki mboka ezana tempête tana mona mitema bato zoki bato balingi batombuka bato balingi basilika
na sepela rande la moment na luba pour nous passer qui mais je bénis le Seigneur pour l'union surtout dans la ngana de konanga Alvin Baliliki nazo ba pela bipa na bipai et je bénis le Seigneur puisqu'il y a des gens qui ont été consolés et bateau bazo qui kimia et bateau qui max ngana comment qui sur le point na sali comme songolo pakala mais quand je t'ai suivi avec le frère Alvin je m'étais repenti nazo qui kimia et c'est ça même finalité de mission tous sala. Nous sommes les ambassadeurs de Christ. Nous sommes des représentants de Christ. Mais mission na biso et sengeze la kabe mission ya kimia. Moi na nzambe, mo sali na nzambe. Ya solo so na moment o tozali de Calvin et sengeli azala mutu na kimia. Mo sali na nzambe na moment tozali. Asengeli kopelisa moto te. Mo sali na nzambe, moi na nzambe ya solo na moment tozali. Ce qui n'a que l'ingézika, bayaka sous côté sensité. Ce qui n'a que l'ingézika, balukaka mai, kosopa mai, et après total le reste après. C'était une façon pour nous de vous saluer. L'homme de Dieu, bon tamé na bon tamé les offres toko tamara monko na maso na biso. Papa avant ndeko na biso Félix Tshisekedi to bana causer la ba pesa ba résultat définitif il y a ma ponami au ko salama mutu ezalaki papa Max oh a reprêter serment oh non oh hier il obi que non ba pesa na ba résultat définitif te basé la bango oh Paul Kagame azo ya bona mite meza di ko kane na ti koloba na moment tozali eza moment zo senga sagesse ezo senga intelligence moment tozali eza lokola expression moto baranini muta kumba kamaki aswana kate abunda kate moindre faut pas ba makinyo se sanini et sopal moment ezo senga nous qui communiquons plutôt nous qui passons à la télé et c'est tous dans le langage de réconciliation. Alors nous attendions tous verdict et à coup constitutionnel. Nous l'avons suivi. Arrêt naye et tombaki était ndeko na biso Félix Tshisekedi azali confirmé président de la République démocratique du Congo. Ngalo kola mwana nzambe. En ce moment na opesa kaka nzambe merci. Ndenge na zolo baboye naza ni na lamuka ni na cash mais je parle j'interviens comme mwana nzambe et mwana nzambe ya solo. Oya lingaka kimia pourquoi dans le bi na moment oyo tozali eza moment so ko swana te eza moment ko bunda te eza moment ko panza Congo te eza moment ko sasa Congo te peuple congolais nyoka mingi peuple congolais moni passe mingi et aza ko continuer ko mona passe et d'ailleurs na katikati émission na yo na opesa quelques conseils na ndeko na biso Félix oyo aponami. La fois passée j'avais dit ceci. Il y a la notion de la souveraineté de Dieu. Na komela ome bande bato belo on zabango na relation na WhatsApp. Dans tout ce que nous faisons, il y a la notion de la souveraineté de Dieu. Nzambe sala pe makambu na ndenge na ye azali nzambe selon sa volonté, selon son gré. C'est un Dieu qui est souverain. C'est vrai que ça m'a comme ça qu'on l'élisa biso. Et ça m'a comme ça pesa biso kanda. Et ça m'a comme ça ça na de faveur na biso. Mais il est Dieu. Ce qui vient de se passer dans Mboka Congo na bakeno, c'est qui est vrai. Basusu azela ki Shadari, abima lokola président de la République. Et puis biso tout en nous monaka lokola keno Shadari Arozala, arosala la continuité ya président Kabila. Tokenda ki pe na élection pa ko voter to yoki. Et jour va vote après to monaki ke tam son de commentaire ko bima na ba rapport to na ko zwa to na ko to monaki mingi to ba apona de commentaire le ki avant Martin Rozala président en tout cas kaka ye to na ko bengana même yo me bande ko belé d'après certains rapports ndenge to bande ko yoka on s'était dit Martin de Akobima président de la République. Et Rosale Makendeko Félix élu président de la République. Ça peut faire mal. Naba oignon surtout, ba yoka ki information na. Naba oignon surtout ba vota ki ndeko Martin. Ti yemo repende ko Martin. Azo ki pe ba rapport wana
que voilà en tout cas va voter massivement et que yena rozala président. Meta mambo et Salemi Félix a comme ma président. Papa, n'est-ce pas comment que maman mususu peut remonter peut-être que ndeko Martin, ne sika silika, ce qui nga na place na ye. Na revendre kimia, na kolobate, na kotika justice ya Nzambe sala. Qui sait peut-être que Nzambe a batelier neloko moko boye. Qui sait peut-être que Nzambe azo bomba ye pona eloko moko boye. Qui sait peut-être que Nzambe a moni 5 ans avant. Nzambe a moni 10 ans avant. Non, ce n'est pas le moment. Et papa, maman Nzambe est insaisissable. Nzambe, il y a Bible dit, les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Nzambe permettra peu d'injustice mususu. Nzambe permettra peu ma mususu oyo boyeke na misu ya bomoto boto comprendre te. Nzambe a permettra yango. Il est Dieu. Obi que na Bible. Job, nous connaissons l'histoire de Job. Et c'est Dieu lui-même qui a témoigné. Job mon serviteur, un homme sobre, un homme intègre. Obi que Job m'a témoigné m'a mokilité. Nzambe moka sali Job libanga. Nzambe moka kumisi Job. Nzambe wabi Job en tout cas. Et nous connaissons ce qui est arrivé dans la vie à Job. Job Nzambe kumisa. Job a connu des situations bizarres dans sa vie où il a eu à perdre tous ses biens. Et moi c'est à Job, même si Job moi Nzambe c'est là. Tout quand Nzambe. Mais la Bible dit que dans tout cela Job ne pécha point. Vous comprenez? Ceux qui n'attendent le lot Rolobani. N'attendent le lot Rolobani. Donc on sait que ils n'ont rien perdu. Je ne dirais pas comme tout le monde 5 ans. Non, moi je ne dis pas comme ça. Je dis il n'a rien perdu. Avant d'Akimia. Avant d'Akimia. À bon de l'Anzambé. À côté retraite. À continuer que Lukanzambe qui ne pense pas que Dieu l'a abandonné, qui ne pense pas que Dieu l'a rejeté, qui ne pense pas que Dieu l'a humilié. C'est vrai, Nami Soba, tout le temps, yoki que non, bah voter belé, yondo à président là, tout d'un coup, pas ce qui est ailleurs. C'est choquant, c'est blessant, mais qu'il puisse avoir les regards fixés vers Dieu. C'est Dieu qui l'a créé, a toujours un plan pour sa vie. Puisqu'on est dans un moment où si Ndeko Martin Faye la Bible, Motepe là. Et Ndeko Félix déjà c'est vendredi. Azo kotan Faye pas bi Motepe là. Ka biso ba peuple, biso ba innocent to sanini. To kufa ebele. Na ngi Ndeko Martin. Atali saraba na Nzambe te ya solo. Azali mwana na Nzambe. Écoute mon frère, il donne moi yelinga mais Jésus. Jésus le fils de Dieu. On l'a arrêté, nous connaissons l'histoire. Vous connaissez que Yesu a dit dans ma coquille, c'est Père, qui sache que je suis ton fils. Alors que Père, bon, tu n'es pas armé, moi, danger, tu vas lire à Fimbu, Jésus avait les atouts. Il avait les atouts, le fils de Dieu. Mais Yesu a sané, dans tout cela, Jésus s'est humilié jusqu'à la croix. Obi conséquence et humiliation là. Na humilité wana. Dieu l'a élevé au-dessus de tout le nom qui puisse exister dans le ciel, sur la terre comme sous la terre. Donc, Ndekonabiso Martin comprend si Jésus notre modèle par excellence. Ou Azakib a une raison. Jésus avait raison. Jésus avait raison. Mandema qui raisonne et comme ma perte. Anima qui raisonne et comme ma perte. C'est tous nos ressentiments Ndeko Nangai. Ndeko Félix c'est son frère. N'a pas interview nyonso basala. Félix c'est mon frère. Martin c'est et vice versa. Bazaba na tata moko. Basambela kan église moko. Donc bazali bandimi. Bazali batoto yebi netinga na sina mona bango. Na église na bango ba vandi. Nengi batalisa na bato ete bazaba Kristo kaka ya mbebute. Bazali bana Nzambe ya solo. Ezala Ndeko Félix. Yepe oya bimi. À comprendre que vous êtes président de la République, et ça qu'il y a un danger. Et ça qu'il y a l'équipe le 21 bazala qui m'a zungolo. Et ça va les a tricheries. Moi dans tout ça, je vois
batwa kanga notion ya la souveraineté de Dieu. Papa nzambe so linga tombola yo Alvin. Nzambe so ka neto ba une émission boy. Amene ko Félix a zo kondi boy. Oyeba ino pe na yete. Parfois na to so asala na TV. Pa ozora rappel moko. 1 minute et comme si on a destiné. Si nzamba linga to nzamba ta la pe niveau d'étude. Il est vrai que nous devons étudier. Il est vrai que nous devons étudier. Nous devons à l'école ajouter à la fois la connaissance. Puisque ce pénabi français était. Comme occasion de shit pour Nabato. Donc, n'encourager à Bato ajouter à la fois la connaissance. Mais you can skon Nzambe. Nzambe so yenga tombo la mutu. Atala rate que mutu la docteur. Atala rate mutu la éminent professeur universitaire. Nzamba rozo yoka ndengoza na eta oyo zali na eta oya kutelio a tombolio. Mais l'avantage avec Dieu, lorsqu'il élève un homme, il équipe à répondre. Lorsque Dieu voudrait élever un homme, ou bien lorsque Dieu élève un homme, différence en Nzambe na batamokili, Dieu lui-même dans sa souveraineté, dans sa grandeur, il vient équiper la personne qu'il a élevée pour que cette dernière soit utile dans sa moisson. Moutoise elle est utile. Yo français bien te pour à quoi français bien. Moi je connais beaucoup de pasteurs na Livuru. Ba fing na bolata ba kombo a, ba finga bango, ba seka bango, ba tiola bango, ba emilia bango. Ba français te. Au monde ka pasteur kana chemise lemba boy. Mais après moment yaya, ba pasteur so beta français, nanga go tunaza universitaire boy et na kokobeta français wanata. Je connais ce pasteur belipe boyebi bango na lemba wana bo ba finga bango atanga classe té comment il peut nous diriger un pasteur comme ça mais lelo ba pasteur wana papa nzamba komisa bango bato bazo sillonner le monde nzamba komisa kombo da bango likolo kombo da bango munene et pourtant au début lorsque le Seigneur les avait appelés et choisis, bazaï na niveau wanate. Donc likamba classe les a bien fait otanga, mais nzamba a tombé la rabiso pour la classe ité. C'est dans le bazo que Félix a dans un niveau te à diriger bisoté à diriger mboanet Congo te niveau neza na se. Na oti koloba awa ke nga personnellement naza ni na cache ni la muka. Pour moi mboka na biso so zolo baboé. Batwaza toujours na ndenge na banga romona. Et puis na yaka na TV boé, lorsque je suis convaincu, lorsque j'ai un message, tant na moni que mon boule linga kota na mboka nenga koya na TV pona loba. Papa na zape avocat ya moko na bango te. Ndeko Kutu Martin a signé une émission, kala une émission de 60 minutes. Mais Ndeko Félix na mona yaka na TV. Mais je parle le kola muta kimia. Pour papa, surtout sali to salima seki. Même Kabila sika vanda au sekabiso. Abatala bato. Mais baneko réclamer que baza opposant bango mibale. Baneko réclamer que ngana longwa. Baneko linga alternance. Oh, mais nga seko na tiki. Na bimbi na nga pete. Mutu na nga pe abimi na ete. Bango mutu na bango mibale sa nini abimi. Bango mibale pe emona banoko tambola ensemble. Bango mibale tono ko mona bango pe na ba image. Dernière rencontre na boulevard Triomphal. Bango nyoso asani ni bazalaki. Mo Kabila oseka biso. Kabila oseka bango, oseka opposition na biso. Yana nona lo ba que awa les grands messages zali ya souveraineté en Nzambe. Ceux qui disent que le but question zaki na bi Félix asani ni on a niveau te hein. Encore bon, j'aime beaucoup net Congo te. Non ti koloba awa na nini que expérience te. Non ti koloba awa passage moi Bible zoelanga Bible lobby. De la poussière, Dieu retire le pauvre pour le faire asseoir avec les grands. De la poussière, Dieu retire le pauvre pour le faire asseoir avec les grands. Ndekonanga, ngana koni la famille Nzala. Nzala plus Nzala égal Nzala. Nasi na lobomba la mine émission. Na okene classe na ipena na kaleso moko. Kaleso etobuka. Au moins avec kaleso ko za ko tobuka. Siko komona soko longoli yango oke classe karabongo. Donc classe la gomme biso ko to leba fufu na nguba fufu na mafuta via médiocrité modèle wana ko sakanate mais souci na ngezalaki Nzambe na classe
papa aucune université boye moi ça ya pesa moninga bisou apesa baninga no bisou yo ba pesa mbota liboko puisque elongi nanga à l'époque et na posa bisou te elongi wana ko yokoza bisou te litaba moi ça ba te ko beba. Vous comprenez famille biso to uteli donc famille ozata la caporalité famille oso cause problème ozana muto robenga te a aider yo ti lelo ozala mututi lelo en cas de problème na bengata colonel na bengata no ti lelo na zana mutu wana te mais mutu langa ndezala ka nzambe lelo nga max loin de moi la prétention d'être arrivé mais je crois que Dieu a fait de grandes choses dans ma vie muto tu na famille nzala lelo pe nzambe lelo sur na Kinshasa obi frère Max c'était ce ko esika non tambo la 4 coups à Kinshasa frère Max yewana. Quand il y a un événement, Bobeng so frère Max, et c'est l'élévation. Donc, ceux qui disent que le frère Martin Fayou, pardon, le frère Félix a tangaté à un niveau moko ya assez pour le DG Congo. Nga personnellement, je ne partage pas son point de vue. Et oui, qu'on a la paix à solo comme ils le disent. Mais l'avantage maintenant avec Dieu, Dieu ne voit pas ça. Dieu ne voit pas les choses comme nous. Lorsque Dieu a peu même dans la Bible exemple zébélé na kati na Bible ya bato nzamba pona qui peut ngana binango lobate ngana zalanga mwana muke il y a beaucoup d'exemples mais malamu ya nzambe zanini soki nzambe ndem aponi mosali nabi soki si if soki nzamba poni mutu na ye atanga te aza niveau muketo nde soki nzambe mutaponi mutu na ye ye moko ayaka papa atindi akotisi kati no makabo akotisi kati no ba charisme akotisi kati no ba don akotisi kati no ba potentialité ati autorité atempifo kati na yo noto mona te na Kinshasa batu musu pe bakamusa bisote batebele to pesa bango chance te to lobaka oto yiko loba mais lelo ils nous ont désillusionnés donengi koto bato bazana baona kimia sunzamba poni muto yemoka mimone sakati na ye akoma ko enseigner mutuana akoma ko former ye pour que mutuana akoma bénédiction mutuana akoma lipamboli ba monsieur bazo bakezali so ya nzambe te ba poniende ko pona batie place wana par rapport à ba comme boisa magina c'est d'alité que soit ya nzambe c'est ce que les autres disent que d'aller on a biso Martin Fayou non ka kiangope ne batazuru beza soit nzambe te da c'est que ngai awa naza avocat ya moto ya moko na bangote mais nazulu kaka kimia noluka ki kimeza la côté ndeko Martin kimeza la côté ya ndeko Félix c'est vrai ngo bito yoka kiangope kena ezalo ka cope ezalo ka nomination ba voter na bango yete ba nommer pour on avait d'abord appelé Martin ye atiaki grodo amonaki boya ko benga Félix andimia signé après sa ministère boybo ça nous avons appris mais toi et moi nous n'avons pas de preuves le somme tabia mais son la justice to strobanin to zalaki to monaki to signaki toi et moi tozalaki absent et aka ba rumeur ndenge toza koyoka ka cela ne tienne monsieur baloba que derrière les apparences il y a toujours quelque chose yana zolba atako bongo pe et oyo kozala solo ko zapela lokuta mais na bi dans tout ça ngala za komona loboko na nguya na nzambe non sans souveraineté soki ndeko Félix et que ba vota qui était et que eza bokonzi Jacob Bible dit on se moque pas de Dieu ce que l'homme aura semé il est moissonnera ce que c'est que le Jacob et qui cadeau ba pesi ezwa cadeau yonde zwa pour la moni oza gentil yo rebattre la intérêt nanga zwa OK ça va merci beaucoup on se moque pas de Dieu ce que l'homme aura semé il est moissonnera ce que c'est que le Jacob annoncé na ndeko Martin azana kimia si réellement c'est le Jacob non c'est azane la kimia il n'a rien perdu papa nzambe soit bien a besoin de récupérer ndeko Martin papa ça est bokondi qui s'y opposera sous nzamba bi que OK
bokonzi wana nga nzambe na lobi ezalaki ya Martin Fayulu yende nga nzambe na ponaki po akamba RDC nga nzambe na monike bobeti mwana na ngai bosali ekanaye na monike bokoseli mwana nga makambo nga nzambe na lengi na rétablir ye yebisa nana s'opposer nana s'opposer okino nzambe te totinwe ba policier nana kotelemela nzambe yango mona nga banalise na ngeza lokwa batamukili te soki eki ndeko Martin azanaki yana bia kota prière akota retraite Dieu est capable nzambe aza capable ya korestaurer nzambe aza capable ya consoler nzambe aza capable ya korestituer ya makambo réunion sotwana nzambe aza capable akokisa ngo na bomoi na ye alongwa na monde à vengeance bilobi à moi la vengeance à moi la rétribution alongwa na monde à vengeance atika nzamba bundela atika nzamba sa ila justice a mokili oyo nga na kontana ngote papa ngai su mutasani nga mabe est difficile na ke no funda e eza papa ça je te dis vrai nga su mutasani nga mabe eza difficile na ke no funda e pona mona na mboka na biso vous avez raison mais ba peso tort taba peso to ba miso pe article 23 article king omona ke yomona samu yomona ke eloko eza fabrication eloko eza montage bakangi yo pe oh mais bakangi nga ndenge na samu te moyebi ke tu as raison yepende kwa yebi ke bakangi moninga nanga innocent azani innocent yana ndeko fayo azana kimia donnons du temps au temps Dieu voit tout Dieu connaît tout. Nzamba lalité. Ce qui ndeko Félix, ezaki cop, ezaki cadeau, oba pesier, azane na kimia. Azana kimia. Ami ezala bitumba na biso ezala nzoto te. Bitumba na biso bana nzambe za nzoto te. Avi na kobeta yo, na te bitumba na biso bana nzambe ezaya nzoto. Ya Bible dit, vous garderez le silence et moi l'Éternel votre Dieu, je combattrai pour vous. Qui laisse l'Éternel combattre pour lui. Ce que commis anga mokobo tel jour ville morte kinga batwa bimate wana olingi ça dit que yo moko oh la Bible dit l'homme ne triomphera point par la force. Okomi ko se rendre justice. Lobi ville morte kuna batwa bimana nzela te kuna basala boye ndenge nazali awa ngande banda lelo nazali président la République non wana ezaza komi bundela wana ozu place ya nzambe oh c'est un Dieu jaloux avana na kimia soki nga kutu alobate avana na kimia abondela nzambe atala asala oya koki kosala di manière pacifique asala yango atika nzambe nzamba bundela e si nzamba bia bundela papa nzamba za capable pe akotra muté s'il avait raison nzamba capable pas akotra muté mandeko Félix non peuple de Dieu attends on se pela et na onga été na gagné qui élection té je me suis rendu compte que ndeko Martin muta gagnaki avant prêter serment papa na lobby ezali on non saka prêter serment na lobby on non saka banalise batama yele va comprendre dimension non même solo c'est-à-dire que nzamba za kaba pe que non ça se rendre compte que ça na ngonga te yaki ndeko na ngai na démissionné boye na parce que exemple mo terre à terre na peut saka dans tout ça ni natali saka ke nzambe de to tia nzambe au-dessus de toutes choses ndeko Martin tika ko tout peut arriver tout peut changer nza papa le ciel et la terre eza maboko nzambe abungisa non espoir te Martin Fayulu ko bungisa espoir ko ni natali sa ekaka ntozo nzambe na 2 jours te tozo nzambe na 3 jours te nzambe tozo pe ba minute te tozo ba seconde te azali nzambe mo za illimité to comprendre que nzambe azali illimité mais ce que je demande à notre frère Martin azal un homme de paix azal artisan de paix azavanda peut-être que nzambe pas batele na mamususu qui sait peut-être que nzambe pas nzamba batele na mamususu qui sait peut-être que nzambe atabi non c'est pas le moment. Non, c'est pas le moment, ce n'est pas encore le moment. Papa, où ça peut gagner qui? Mais nzamba mona ka loin. Amenga to mona ka to suki na mirawa. Mais nzamba zo mona tina kwa Londres. Nzamba zo mona tina Canada. Nzamba zo mona tina na Spain. Nzamba zo mona tina ba Sankusu. Nzambe miso nzambe koma kuna.
mais ngano to suki ka awa ton na victoire mais to mona 4 coins victoire on nzamba zo mona 4 coins victoire nzamba kota tina motema parfois nzamba tali motema martabi non c'est le soldat du peuple, c'est un bon monsieur. Mais par rapport, Nzamba a continué à tailler, Nzamba a continué à briser, Nzamba a continué à façonner. Ngana on se répète na doublé la première licence na IP na département d'anglais. Na lela. Ah bah master nga ba passer deuxième licence, ngana doublé na lela na aucun souci. Après la année l'année, na passé classe 7. Bani msuto ça ba pa kola salongi na eba kufa. Baninga musupe na kuto ayi mayele makasi lokole kanga bano classe ta bakara ba impression sino kuta na bango lela bi master koma boy ngado na rati na à l'époque mais loko na zata mo ndambo muto donc frère Martin na frère Félix vous deux là vous êtes des enfants de Dieu. Moi personnellement na yebi ke bozaba na nzambe un jour bozo ki décision ya okababo mo ina bino pa na nkolo botalisa na mokili ete ya solo bozaba na nzambe pouvoir e kabola bino te ndeko Martin ndeko Fayulu na ndeko Félix pouvoir e kabola bino te le pouvoir était fermé ezalika yango ya mwangonga muke papa nous avons connu des grands messieurs à travers le monde au batika pouvoir au bozo welela ba welela ka pouvoir te ba welela ka bokonzi te ba welela ka ngota bokonza mokili ekoleka na yango bokutana bosolola boza ba chrétien bozali ba chrétien boyebinza bosolola to confondre ennemi et ça sera une grande joie, ça sera une grande fête. Le frère Martin et le frère Félix se rencontrer, s'embrasser. Oh, ça sera un événement terrible. Vous avez bénémité. N'est-ce que pour le frère Martin, au monde on voit gâteau ezokende. Bokonzango ba biso que yondo méritaki. Yondo zalaki élu président. Tout d'un coup batie mutu mususu. Moi je comprends son émotion. Je le comprends. Mais asenga kimi ankolo cour constitutionnel et c'est tranché comme na bango. Mais cour ya nzambe parfois na ne tranché te azongela nzambe wana. Ok, merci beaucoup Papa Max. Bandeko bazola na biso de partout. En tout cas, merci pour le message. Et là, concernant toujours ma ponami papa, il y a Félix na Martin Fayulu papa. Papa. Yo le bike ba yo kanaba sangana. C'est comme si na liro ouvrant les choses net le lot bandero ya la muka azo salelo moko wa na wapia na nina boulevard triomphal pour repérer sa message de commenter à reconnaître na été ba résultat OK ba kami ba juge ba pesa ki moko wana ke ba résultat définitif OK ba valider Félix net ke président ya mboka na biso Congo papa on dirait que ba système ba marche wana ko zala ba mbutu ko yinda du susu ba Martin Fayulu na bande ko na ye na Daniel Safu na na pe mai papa na biso Maika OK abimaki mukebai OK abimaki d'éviter provincial yepe na ba émission lobi ke bango tout il faut bala na lokolo parce que Félix a la présidente il faut battre les bala na vérité si il s'agit de ça ba marche ba rosal on dirait qu'il y a l'Iran et Rosan ça va ngai na lo ba désordre ya ba non la plus exemple moi muke bandi ko ngai ba comment sotin ba za ba frère nanga Daniel Safu Mike Mukebai na papa na biso Martin Fayulu baza merci bango félicitations ba otiko pona lokola ba honorable député biso tout na mikonza matomoli bango nous bénissons le Seigneur. Maintenant tout le bac personnellement et sous mikolo dans un moment ba marche té nasi c'est idée nanga et ba moment ba marche té ya ba meeting eza moment ba trouble té eza moment té lolo mutu tabimate et ba magasin fermé boye tout ça la ngomba libélé na mboka oyo et memela biso pe loko moko té yana biso ko passage ya Bible nga mingi na pozonga na Bible. Pour la Bible c'est la constitution des constitutions. Constitution mukilo va ko changer selon l'intérêt na bango. Mais la Bible reste la même. Et l'ilobeza kad na Bible c'est le banzambe nzulu karaté. Papa,
basali saka nzambe te yo kosali sanga lokola me nzambe basali saka ete naki bato komba vérité on utika na Bible la constitution des constitutions nzambe basali saka ete bato tout balinga kosali sa nzambe basuka mabe. Ah bon? Bato tout balingaki. Écoute ce que dit la Bible. L'homme ne triomphera point par la force. Et sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la vie, celui qui la garde veille. Il y a beaucoup de vérités bibliques que je namakasi na biso moko tokolongate. Papa, nabaki awake frère Martin et frère Félix bazaba chrétien. Lobi bazaki na kati na opposition bango nyonso. Nous avons des images. Lit na bango ezaki commune pour l'alternance, pour que le président Kabila puisse ne plus se représenter. Et lit monsieur ezaki étonnant ndeko Shadari abima président de la République était. Ouais que lit na bango. Le long ndeko Félix abimi. C'est vrai que nungu eza ba contestation ezali ebele. Mais ngana lingi to mona makambo na miso mukilité. To mona makambo na miso na nzambe. Qui dira qu'une chose arrive? Qui dira qu'une chose arrive sans que l'Éternel l'ait ordonné? Papa, admettons que tricherie peut salimaki. Yo kasi que nzamba mona ki tricherie te. Yo kasi que nzamba lalaki. Oh, l'Éternel ne sommeille ni ne dort. Nzambe pas mona ki tricherie. Yo si que nzamba zana makoki okanga tricherie te. Yo si que nzamba azangi makasa ba non Félix yo bimate. Nangi Martin bima. Yo si que nzamba voyageaki. Yo si que nzamba kenaka États-Unis. Yo si que nzamba belaki. Yo si que nzamba komaki baba. Nzamba monaki nyonso, pas au mona nyonso. Peut-être nzamba tiki. Et nzamba tiki pourquoi? Pour un but. Mam nyonso nzamba za toujours pour un objectif. On nzamba linga atteindre. Ndeko Martin atika objectif ya nzambe ekokisama. Dieu a toujours un plan. To papa, to yebi na mboka, oh je t'avais dit la fois passée, il y a des députés où vraiment bah qui est lui voté, mais il y a aussi des députés nommés. Il y a ce que nzamba amoni bangote. Il y a des députés nommés, ils le savent que ba voter bangote bazali. N'a pas exemple la fois passée que ce n'est pas possible que Nangoza président Seni, moi sinon la candidate député. Papa, même si la loi ne l'interdit pas, n'a pas que ça normal ta. Abimi député te. To yebaki que suka sani. Moi ça n'a ko zanga tena ba seme ki naye. Ba yo zanga ta et salamité et koki sami. Ya sinzamba monité. Yango batumsu bazo omona apparemment riche, mais yemona sa mutema zala ne sengote. Il y a des gens à 50 jeeps. Bino zobenge mo pao mais yemo ko azamuta mawa mais abone ka koloba eza bato benge excellence mais c'est le président de la République bino bo beta mais yemo na samutema abi si boyeba ki ya nana ngato président na trichaki. Il y a des gens comme ça à travers le monde bobe bokumisa yebalo mais yemo ko na ka atanga koma na chambre na ye azolela auka passe na motema mais azobate afungola motema ne pa nani ba konzebele ozomona bomoni na ba jeep me belé ba la raté hein et belé ba comment komela ba kisi ya ndenge na ndenge po za pungi po bazana ba culpabilité papa bo konzi ozito mérité te obi ko ça la on peut bien te ya no senga ndeko na biso Martin atika nzamba bundelae atika nzamba bundelae atika nzamba kota likambu na papa ngana mona na vie avec expérience nanga bato nyonso ba kombatanga na vie. Bato nyonso bakoselanga makambo bato nyonso balelisanga tango nazaka na raison na mona bato ko kufa na mona bato pe kolongwa misala. Moi j'ai à plusieurs reprises ko retirer ba dossier na la justice li campena na raison babi Max tu as tort nana tort na fukama na tama boko likolo Alvin nana ba témoignage bello na mona nzambe comment nzamba bundela ngai parce que papa maintenant allure où vont des choses papa ndenge bande kotolani na ba émission na ba interview na bango papa parce que bande connaître que la fois passée bah ça meeting mo wana kana triomphal quelques personnes bazoka ki na okimamba lorsque basoda ba pour na ke ba panza bango na li où vont des choses papa parce que bande ko bazokupa ba mwana et kozala ke bazobundela mpona mboka Congo ezala sauver to pendant que Martin Fayoulou ou comment parce que ba message oh tozola na ya ba Mike Mukeba na ba Daniel Safne bazo sidika ba ni bazo ba ke ezala te
Félix il faut alonga ba utiliser ba voix morobo OK ya ba trouble ya kosala ba marche ba nini ozomonte que ça bien que gouvernement est tambola bien na lobela que na débit que na lobela na débit nyonso nyonso ba voix ba penser na biso za nzambe ko ba victime wana non kende ba penser na biso za nzambe te nzamba sala makambo ya lingi nzamba sala makambo bobi 1 + 1 = 2 mais nzamba on peut 33 et si quand on zele kanga babi ke anzele zate no way mais nzamba aza kapela fongola nzela et si ko bato biki non Lazare akufi et si li ba bosane mais nzamba sekusi Lazare moi ça tanga makila pendant autant d'années makuta na Yesu makile sili bato kompo ba vérité za kana constitution na biso constitution na ba oya mukilité constitution nzambe ta peut-être ba sage bazo comprendre ngai toti kanzamba koksa mukano na RDC toti kanzamba koksa mukano na mboka Congo concernant ba marche personnellement na moi ezalo ko ba effort perso muta obunda na makasi na ye ngai c'est ça nzambe te basa nzambe ko po nzamba sala ami monisa na Congo zaka marche te nzamba za mutu ko te ekangami na kimpwanza to tindi kango pe marcher mutu ke ekangami na kinzamba kapaba OK tambola il faut pas comprendre la vérité ou bien ba jeune boni ba kufi bato boni ba kufi pour ba politicien baza na pouvoir heureusement ba o ba politicien mingi na pe ba bimba ba bo nommer bango ha tala groupe ekiri mo ba politicien wana oyine ba bo nommer bango ba ke na ko pema na kimia ba pema na kimia boboto ba Kristo ba lia no ba mbongo na bango ba zizi wana papa ba politicien ne ba bomisi bato po bango ba kota ba gouvernement. La plupart des gens se battent. Ils utilisent la jeunesse pour l'intérêt d'avant. Les jeunes, ils ont marché sur les politiciens. Ils ont punda na bangote. Nini balobate pour na bino. Bino bokufi au gouvernement zobima, gouvernement sikebimi, bakoma ba député. Bakoma ba ministre ni basala pour na biso. Moi je connais des gens avec azoloba, azoloba la Kabila obi mutu est-ce que mutu bokangete nga sala mission na bango ebele wana ba finga Kabila na ndenga kolokanga heureusement que nzamba za lokumu na lekisa be mission wana tena siba nga na mwana nzambe Bible autorisé nga tena finga mokonza mboka bozo émission na bino elekate na bona ba problème ils sont là et puis les mêmes personnes ba comme si ko ba mikolo na TV ils appellent ces jeux émission bo rappel quand même Sonico na bona tanga ba kombo na bino bo rappel Sonit. Ah, politicien congolais ba na sonité hein. Obiso za bato bazanga soni e ba politicien congolais. Mboko eza bango biso to ko tika bango. To ko tika bango basakana batonga ba immeuble batina bana mo ba poto bango to ko tika bango na mokili. Papa yango baka obi makambo nyonso na ziba leçon hein. To finga ba tuté. To sekara pe ba tuté. To tiola rapé ba tuté. Papa, n'est-ce que nana ndima ke Félix sans président de la République netinga ndima ite na ebaki na début na baike Shadar mtoza président na baike Shadar quand président et mon jour va vote ni na moni impact Martin Fayulu sabe était eza Martin mais ko est-ce que Martin obimate Martin aza très dur hein abalingata abima wala analyse na Martin aza dur trop ba bimise président na bezaka Shadar. Pas non qu'à Félix, pour nous ça a été une surprise. Admettons que nous avons sauté tout baka nzamba sel mokano nai. Nzamba sel alinga sala. Azana raison zana tonga nzamba koksu mokana nai, nzamba sel mamnai. Même ata ce que vous appelez injustice. Nzamba appelle colon injustice. Pour nzamba lala kité, atiki bo Félix yo leka. Mais look ton hôtel la TV. Nanani par exemple depuis mutumo ba chaîne à TV a finga ka Félix le va commencer à poste ministériel na kumutala bato balobaka biloba loba et ba politicien congolais ou bien Sonia yo non se pele la émission balasima nana besoin na pesa quelques conseils na ndeko Félix quelques conseils na ndeko je peux anticiper les quelques conseils ndeko Félix
okomi président eza ngolo yo moyebi ke eza ngolo oyebi ma ke eza ngolo parmi les 21 wana bilombe mibali pe bazalaki mais nzambe na makambo na ki bo nzambe na ye atali miso epa na yo atali miso yaka miso ngolu miso ya ngolu ya na osepela obakisa na kombo na ta ngolu Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi ngolu pona ngai abakisa ta bongo Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi ngolu pour di grâce eza grâce oyazui grâce eza un don immérité ezali faveur ya nzambe miséricorde ya nzambe po ozalaki na bilombe oyaki pembeni wana mais nzambe abimisi yo soko lingo réussi 1 tsa nzambe liboso ya mibale boya jalelo bayembelaka yo babinelaka yo boya yango. Deuxième conseil, boya ba jalelo sous l'impulsion du chef de l'État. Boya yango, boya be miso bazako kumisa yo, bako yembela kayo, bako sanzola kayo. Dieu est jaloux, il ne partage pas sa gloire à qui que ce soit. Boya biloko wana, boya biloko wana. TV di maton soit yo na yo, boya yango yo za chrétien. Ya misatu, longola biso na nzala tata. Nzala social ya ba congolais, social ya ba congolais. Ya usuna kasi social ba congolais na pesa merci na bana poto. Soki bana poto bazalaki te, mais na bité biso akobi bembe à chaque jour. Pour bana poto et bembe bana poto. Maladie bana poto. Feti bana poto. Matanga bana poto. Oh bana poto nzamba bino oyo bokanisaka RDC. Nzamba zong c'est la bino. Bon ça peut social ba combat na poto peto tika ko déranger bango ba paiement baza pena ba charge baza pena ba responsabilité na bango sobe ba to toni ma banque ara nini code kaka likabo na code ba vanda pe papa Félix to lia to mela to sepela to tanga pardon social ya ba congolais parmi les éléments sali que président Kabila ba voter chada arrêté et à cause sociale. Ce qui est le président Kabila na chada ba perdre et à cause sociale les ba congolais. Miliki comme le la luxe. Manteka nyonso luxe pardon social les ba congolais. Bongisa yango. Bongisa social ba congolais. Quatrième élément. Longola biso na impunité. Impunité. La Bible dit la justice élève une nation. Mboko ba bakangaka banet biloko nga max suna na gafe na émission bakanginga sunde kolvi na gafe bakangiye to tikeli ko mona te na régime oyo bakanga ba député apa ba député opposition apa ba député opposition apa bo opposant de bakangaka eza to tikeli ko mona te bato majorité ministre mo majorité bakangiye asali prison des cas rares to tikeli ko mona te que général Kingandi penda bakangiye au PDG à entreprise qui n'a pas kangié. Longola biso n'impunité. 5. Buna na likambo tribalisme et longwana mboko yo. Neti mikolo. Yano tsenga baluba. Asa président na bino rarata. Tous les baluba mena bakona tana ba TVA. Bango na bango ba commencer. Est-ce que na IDPS ba yanzi bazalakate? Est-ce que na IDPS ba katange bazalakate? Est-ce que na IDP ba mongo lokola nga bazalakate? Qu'est-ce qui fait que sur la TV Mikolo, Landa TV, il n'y a que des balouba qui commencent à passer. Homme d'affaires balouba, qui bango na bango bozo revese. Yongozo mona ke bato oza bakanda. Bok bato bozo ba role kate na IDPS wana. Tuza pazamu yanzi morobo aya pa loba. Ana accent ki yanzi. Mongo moko pa aya lobela Félix. Bozonga moi sima. Bozonga moi sima. Bon mon attaque et comme maintenant temps na biso et comme ce que biso peut régner et comme biso to régner papa s'il vous plaît longona biso likambo ce qui ministre azamu luba ko banana porte ba luba na ba luba ce qui ba nommé Kingani to longwana tribalisme tel ni bato zo kufa tala ninge bato kufa ba notable ya bandundu ba député ya bandundu bozali wapi boko lobate boloba to sengi pardon
batutu ya bandundu ba voter ka Félix ita. Pardon, batutu baluba nyonso ba voter ka Félix ita. Et ça baluba peut voter Shadrack Baza, baluba peut voter Martin Bazali. Botika bande konoso baluba pe ko bomaka bango ko piller bango, ça ce n'est pas correct. Et loko mususu zoba collaborateur ya bien. Et loko bomi régime à Kabila pe, il y a trop de mauvais collaborateurs. Ba flatteur. Yemo d'ailleurs à l'elaka que sous une rose attend à 15 collaborateurs ya bien. Papa Luka ba collaborateur ya bien. Na kati ya Congo bazali. Batama yele bato ya bwanya. O ba ko aider yo. Et là comme sous pe ya nini. Travailler pe na bato bazana témoignage ya bien. Parmi les raisons, c'est que Shadari va voter pété. Puisque bateau qui est combattre campagne à combat Shadari, mingi va parfait mauvaise odeur. Bateau population l'ingaraté. Bateau population l'ingaraté. Papa, Luka bateau va témoignage bien à Mboko Bazali. Au lieu que bimisa pe va politicien mususu, il y a des jeunes universitaires na Poto na Kinshasa, batama yele pe Bazali. Kaka batouana, il y a des gens depuis l'Ancien Testament. Ti le lo bazala na gouvernement. Kaka bango batumsu ba rozate na mboko basala batamayeli bazanzambe vraiment aider yo et puis ngana osepela pe mutu ko Martin Fayulu c'est ton frère Lukaye bosolola tala esika nini au regard la compétence na ye boy ko bwaka ye pe esa olinga papa le tout de dépend na lisolo yo ka lisolo roza so kinga pendant Félix so kinga Félix Max na Félix. Allô mon frère Félix, pardon. Allô mon frère Martin, ça va? C'est ton frère Félix Tshisekedi. Ah bon? Ce qui n'a qui Félix. Continue. Ce qui n'a qui Félix. Non, non, ben apenda. D'abord on a prié. On a prié puis dans un téléphone on a pris Nzambe. Pambola téléphone oyo. Maloba o Nzambe za maloba abwanya. Amen amen. Réconciliation. Na kepenza. Allô? Mon frère Martin, bonjour. Ça va? C'est ton frère Félix. Comment tu vas? Mon ami et frère. Je voulais te rencontrer pour qu'on se parle. Je ne veux pas pourquoi nous devons nous entretuer. Je ne veux pas pourquoi nous devons être en désaccord avec toi. Tu m'as toujours appelé frère. Et moi aussi, je te considère toujours comme mon frère. Écoute ce que dit la Bible. S'il est possible, autant que cela dépend de toi, soyez en paix avec tout le monde. Si je suis aujourd'hui le président de la République, c'est une grâce. Une grâce, c'est un don immérité. Je sais qu'en toi aussi il y a des potentialités. Mais moi je voudrais que nous mettions nos potentialités pour l'avancement de notre pays. Je voudrais que nous puissions aujourd'hui, en ce moment même, humilier les diables. Ayoka Soni. Oza mwana mama, oza mwana papa. Nengito kutarande kunanga to ça satana Soni. Pouvoir et kabolabi sauter. Pouvoir et kabolabi sauter. Je compte beaucoup sur toi. Est-ce que tu peux me fixer un rendez-vous pour qu'on se rencontre, on se parle, toi et moi, comme mon frère? Je compte beaucoup sur toi. Ok, les solo. Heureuse à peine à Bengue. Est-ce que Martin Fayulu est non, Kende. Heureuse à peine Bengue Boepe Abo Yamba. Abonne pas au Yamba. Non, tu n'as pas SMS. Si pas réagir, t'es Ngaï. Le Félix a été président de la République. Na autre service nanga sécurité batala ba surveiller mouvement naï na ko ele pe na poisa boy pouf oh to mone par exemple azana ketela na poisa na côté là obi que même yemo ko Martin ko ça a osutuka ba osolo là obi que vous allez événement obi que vous allez événement du siècle yo no senga na basala na Martin yo senga pe na basala nzambe botika ko finga ndeko Martin. Si vous bofinga kaete, bofinga kaete, to bonde la pona bango, to sangisa bango, basali nzambe, na moment tozali, bozala véritablement, pour la première fois, on utilise l'expression au milieu du village. Bozala véritablement au milieu du village. Bosunga bango, to sunga bango, na ba prière, papa non, to sunga bango na ba prière, puisque moi j'ose croire que cette fois-ci, le pouvoir est kewapi, nos positions. Bayeba que dans 5 ans, peuple congolais ça fongoli miswa. Papa, Ndeko Félix Baolimbi c'était soit saligafa. Peuple
peuple congolais a éveillé, peuple congolais a sanctionné les députés belé, a sanctionné les ministres belé. Mingi wana mon frère, na benga ngoza nomination. Nomi papa. Je ne veux pas citer leur nom, sinon a voté bango. Nani a voté qui bango. Net o yebie papa. A bien sûr député na mboko. A bien sûr député na mboko. Alors, na inge to bonde la pona bango, basala nza to bonde la pona bango et moi je crois que nzamba rosunga. Papa na lingi ma ke Congo et kende babité. To Martin Fayulu, Nandeko Félix, bakutana qui ils ont déjeuné ensemble. Et papa tala même bato nzolo bakeno o ba signé qui contrat Félix a oté Kamboka a Rosane président protocolaire papa. Nzamba na OK wana nde tozoka mais nzamba nzambe tala papa. Si nzamba bi bon. OK. Aponi nanga fena Martin parfois azwaki menga nzambe na ngi nanga poni Félix nanu pona boye papa nzamba zitala nzamba za ngunduka nzamba kumbara et attention nzamba est capable de changer ba données. Merci papa Max. Émission na biso. Merci na oyaki na invitation na biso. Merci na banyo surtout bazo na biso. Lisolo partage ton père. Je crois mais que maso beti je to katu na mukose prochainement suite na ezala. Oui. Analyse kito makasi. Partage ton père pour comme non c'est pour prochainement tout ça émission spéciale pour na partage ton père d'abord merci le toza lundi lobby mardi toza en activité monné na partage ton père les alliés ministère on ce que anno 2019 et vous la somme na zoma comment nzamba za ko élever ministère oh non mon comment nzamba pesa biso ba moyen ko sakaneti lobby toza na 3 cartons on est ko pesa maman moko azana Paris na peso merci pour la CPLA na bino pour bolenga to tanga ba kombo na bino te maman so azana allemand d'ailleurs abenga kinde pa na yo atina episode 2 cartons lobby tozana 3 activités lobby à partage ton pain to kene d'abord kota là ba maman azana Paris atina so bilamba penda kitoko ezana ba catch ezana kati ba bilamba kitoko to kende kotika ngo na orphelinat moko ezana Kasavubu toza maman azan album atina PD carton bilamba moko mingi za pona ba bébé ba maman zemi ba bébé biloko kitoko penza to tika ngo na maternité moko mantwila je crois za livulu il y a une cinquantaine de mamans ba maman azan mo passe wana aza surtout ba fille wana zemi a mutako sali ça été lobby to ko kabona bango biloko wana mususu wana to nga to ke no lobby na sele na sele eza na orphelinat moko eza to ke no kabela yango et likolo nango to ko bakisa on va décider juste après émission awa to bakisa mo ba savon mo ba sukali mo biloko. Merci Nabino ba oyo bo comprendre vision en partage ton pain. C'est un grand ministère, ils ont un objectif moko ko aider ba orphelins, ba veuves, ko aider les personnes vivant avec handicap, ko aider ba vieillards, ko aider les malades, catégorie wana les administrés nzamba pesa biso to sepela to lia na bango to sepela to salisa na to salisa no ka ke sengo mingi so nazi chemise nanga na kabiso nazi mo 20000 nanga na sungi batwana no ka ke sengo mingi penza et l'émission balasima beaucoup moins d'image activités dans le mardi je crois qu'à partir de mercredi beaucoup moins d'image peut aussi émission spéciale sur la vision du ministère partage ton pain et tout est maintenant en mois de février. Donc le 28 février, tu as compté tout ça, la inauguration maintenant, il y a site la Bissona, il y a orphelinat où ils ont na Kinkule. Donc tu as fixé date cette fois-ci. Je crois que tu as un souci maté et tu as bon de la nzamba si mamité mabat. Sur le CP, sur le soit à Bamous, sur le CP, sur le soit à TV, à tani ventilateur, tu as besoin de équiper, n'est-ce pas? Bureau, même pendant la semaine, on a comment décorer en gros, comment tu as la peinture. Sunzamba Simbio, Zala partenaire du ministère Oyo. C'est un grand ministère qui travaille chaque jour. Un seul souci, il y a aider Babola, aider Batoba Zanga, aider Batoba Kelela, Batoba Zana passe. Bien pour vous, ministère Affaires sociales, ministre Mbalo, Bokanisa Bato. On va pas au na ville, comment les personnes vivant avec handicap, comment ko senga et ça la ngama passe mi pendant la motema et tozo kanisa ete ndekozola na biso nzamba pambola yo posa la bénédiction pour ba mususu sokoza ba moyen kanisa bato peut-être vous en attendez il y a tout un ministère na Kinshasa ministère chrétien partage ton pain pour na ko aider catégorie ya batwana ou bazo zanga bato bazo kelela bato bazena pasi et je crois que nzambe na lola
abosana bino jamais oyo bosala ba sacrifice pour soutenir ministère oyo Nzambe apambola bino nyonso to numéro na biso WhatsApp ya ngwana connexion zongi 00243 89 360 77 00243 89 360 77 to bengi biso na numéro mususu Onde Calvin atie bino partage ton pain Nzamba rozanga te na pambo rozanga bilamba boni ozona ngo combien compte no tala ba mbongo ezali na banque parfois c'est la ngoselo moko te ikotango ata investir na ba activité agent oyo Nzambe moko pambola. Merci beaucoup Papa Max. Bonzambe na bonzambe Lola ezo futa simana to ya robake Nzama boye to koye wapi na manso zo biso merci na Arnold Kamane oyo azali sima caméra merci bye bye.